toponi yango kopona. Mendenge to lobby, les livres, version électronique, quelques pages, et ça sur le net. Ce qu'on betika ka histoire du kimbangisme par Suzanne H. Ou na Google, tu peux tirer ces deux parties. Mais livre ça mounene, il y a 300 pages. Nababisika oyo to papa pesilek biso autorisation to loki, balobeli ndenge nini lingomba comme institution. Tangu bitumba ebandi, papa diangienda asalaki ndenge nini na ba papa pona lingomba evanda lokola lelo. Mundela lobi, les JEXCA s'est forgé à partir d'un rassemblement de divers mouvements politico-religieux d'inspiration kimbangiste, réunis à la veille de l'indépendance de l'ex-Congo belge. De 1921 à 1958, les kimbangistes furent des victimes de la répression ordonnée par l'administration coloniale belge afin de sauvegarder l'ordre public. L'acharnement de l'administration, l'hostilité de l'Église catholique, le désarroi des milliers des affaires européens et la désapprobation plus récente des églises protestantes s'expliquent par l'ampleur d'un phénomène considéré comme subversif, xénophobe, hérétique et politique. Awa balobi, entre 1951 et 1958, Lingomba Kimbangi c'est victime to yebi histoire ya répression na batu nyonso balandaki enseignement ya papa Simon Kimbangu. Batu babandaki koyoka pasi mingi, ce sont des colons pour na pouvoir na bango, pour na mangomba mususu parce que bayaki déjà na makambo bateyaki biso. Maintenant à la fin, bamoni que mouvement au papa Simon Kimbangu aye nango eza échangé pour na bango eza lokola xénophobie, c'est-à-dire que biso ndenge tozolanda papa Simon Kimbangu tolingi makambo ya bapayate, tolingi bapayate, tolingi ko changer ba valeur, tolingi ko sala politique. Les archives coloniales belges signalent l'existence de divers mouvements politico-religieux d'inspiration kimbanguiste tout au long des décennies. Bangunziste bazalaki, le salitisme ezalaki, l'empadisme ou le kakisme, le Nzambi Malembe en 1948, etc. De 1956 à 1960, les adeptes de Kimbangu peuvent envisager la création d'une église kimbanguiste appartenant à de diverses tendances, se réunissant autour du fils du prophète Diangie Nakuntima. On y trouve en majorité les noyaux Bakongo fidèle à Marie Mouilou, l'épouse du prophète, mais également quelques ngundistes, les salicistes, rejoints plus tard par les ex-déportés revenus dans leur foyer, dont le nombre d'empadistes, l'ensemble des fidèles Nangongawana Balobi, c'était entre 60 000 à 100 000 personnes. Awa Balobi Boy, entre 59, maintenant 56, 59, maintenant Lingomba et Lingi to bimato zala officiel. Maintenant batu ya liboso oyo batelemi ezali bato yo les noyaux bakongo oyo batikalaki fidèle na mama mwilu, c'est-à-dire to yebi ete batu ya kala to yebi biso ba jeune o toza lelo esengeli to yeba vraie histoire. Tant papa Simon Kimbangu akei mama mwilu atikalaki na ngome kinsuka condamné akoiko bimate, mais batu ya ndenge na ndenge o bazwaki vision ya papa Simon Kimbangu, o bazwaki likambo ya papa Simon Kimbangu tel que ndenge zalaki ata babandaki kokangama babandaki toujours koya, mais po baya esengeli bakoma na lukengo, c'était dit la fois passée, nde na butu baye na mama mwilu. Maintenant tous ces noyaux là na ba mususu bandamu ya bangunzi, c'est-à-dire bangunza oyo papa lobeli babandaki koyawa batala ndenge papa Simon Kimbangu azosalela bameka mususu bakendaki mususu batikali nde noyau wana yango nde fallait organiser lingomba. Mais ba ele ezalaki ebele
ba elle oyo batozo benga kimbangiste. Mais le vrai elle oyo abengia wa elle modéré du mouvement kimbangiste représenté par le chef spirituel d'Yangenda devient porte-parole du courant apolitique désormais au sein de l'EGEXCA. Ba courant oyo mususu ezalaki ba mouvement politico-religieux. Ba mouvement mususu bazoko mibenga ba kimbangiste mais sont des politiques. Or papa Diangenda alingi ko bimisa ba philosophie nyonso wana. Tant que papa Diangenda na ba papa ndenge bazalaki bango misato bazo luka ko orienter lingomba. Lingomba ezala apolitique parce que ba protestant, ba catholique, ba missionnaire, ba bandaki ko funda déjà papa Simon Kimbangu depuis 1921 que papa Simon Kimbangu azosa la politique ezali lingomba te. C'est comme ça fallait maintenant montrer une église qui est une église apolitique. Maintenant ba tendance mususu etikalaki baza en même temps politique, en même temps religieux. Ndenge tozo mona lelo. Okomona o chef spirituel kasi asali parti politique ce qui définit. Siko batu wana bakotangela bango wapi aza politique to aza nini. Makambo wana papa Diangenda abundela ki yango déjà. Le représentant légal de l'EGEXCA cherche à consolider le pouvoir. Bientôt, il exerce un pouvoir absolu sur les adeptes et sur les finances de l'église. Papa Diangenda, tango avouande si pouvoir, a eu pouvoir absolu, c'est-à-dire pouvoir oyo yende mukonzi sur tous les fidèles. Namakambu nyonso oyo etali lingomba, ezala administration, ezala finance, ezala nyonso, c'est lui papa Diangenda qui donne des orientations lokola sikoyo. Donc papa azana mutu mususu te bakoki ko kabolane pouvoir au chef spirituel adjoint. Non, le chef spirituel a le pouvoir absolu ya yemoko. Yemoko mutu ayebi na kosala nani na kopese nini. Mais quelqu'un ne peut pas sortir, c'est dire chef spirituel, leader spirituel nani de l'église kimbangiste. Wanande ba mouvement politico-religieux. Ndenge totanga ki paragraphe fora tokozongela lisusu pona bitumba wana oyelekaki na tango wana papa Diangenda amenaki ba démarche makasi pour stabiliser lingomba o tozomona. Imaginez que papa Diangenda afwa que ko sala ba démarche tina poto na conseil écuménique des églises pour bandi maete lingomba oyo ezali vraiment lingomba. Ezali parti politique te, eza mouvement politico-religieux te. Nde, le 16 août, date ya lelo 59, mikanda esinyamaki, lingomba ekomaki, membre ya kowe. Na Suka, ezalaki seta. La multiplicité politico-religieuse inquiète également le régime. Tangu lingomba ebimi, lingomba ezo sambela. Papa Diangenda lingomba ezali. Batu nyonso bayebi ke siège ya lingomba ezali Nkamba. Chef spirituel azali. Azana bandeko na emi bale na bambuta lingomba. Mais pouvoir tangu wana balobi ya président Mobutu ezoko s'inquiéter toujours sur ces mouvements politico-religieux. Bamoni que en dehors de cette église, il y a aussi d'autres églises, donc église mususu, ezali pembeni d'apparence kimbangiste. Baza ba kimbangiste te, mais bazolata ba uniforme lokola ba kimbangiste, koyemba banzembo lokola ba kimbangiste, tout ça ezo prêté confusion na bakonzi. C'est comme ça, après l'interdiction des partis politiques, le régime, il y a président Mobutu Natangwana, il promulgue une nouvelle loi réglementant les cultes. Le président Mobutu Natangwana bazwaki mubeko pona ko réglementer ba makambo ya ndako ya nzambe. E Natangwana ndenge to moneli awa ba mangomba oyo ezalaki reconnu. Natangwana ezalaki kaka misato. Église kimbangiste, église catholique na église protestante.
Nde après ba ko reconnaître ba mususu. Mais les autres oyo bazalaki bazo komi mona lokola bakimbangisi ndenge tozo mona lelo. Osali fili ngomba na yo na bumbu kuna komisi papa Simon Kimbangu ba papa diangenda uniforme ya église bitumba soki eye bakoloba bakimbangisi. Nde biloko wana oyo papa Molimo Santo azoko bundela pour que l'état pe asunga biso bato ndenge wana bazala corriger pour garder l'église ezala ndenge eza authentique tozaboy. Kobanga na bango ndenge tolobi ezalaki nini ba permettre biso to kota na conseil écuménique des églises pona bango ba mindele ba protestants ba catholiques et les autres bango ba lobi batu wana ba kimbangiste wana bazoloba que Simon Kimbangu aza incarnation du Saint-Esprit. Nous on peut pas accepter ça. Ce qui na bongo non. Mais après les enquêtes ba enquêteur o babandaki ko yawa ba moni que non et sengeli to pesa bango autorisation parce que na déclaration universelle des droits de l'homme et l'obiete mutu azali libre ya ko sambela librement nzambe na ye ndenge ya lingi ndenge ya moneli na ngonga oyo azali mais na ko respecter mibeko. Les GEXCA demeure la politique demeure le principal bénéficiaire de cette affaire en raison de l'authenticité du kimbangisme en comparaison avec le christianisme missionnaire. Tangu papa azoloba na biso tangu na tangu yango kaka lobi tangu papa azoloba na biso que biso toza ba croyant nga moko liboso tosalaki débat makasi na président de transport débat. Mais papa makambo abimisi to sali ba recherche to suki mais awa mundela lobi l'église kimbangiste demeure le principal bénéficiaire de cette affaire en raison de l'authenticité du kimbangisme en comparaison avec le christianisme. Donc comparaison au basali et sali différence entre kimbangisme qui est une religion pure et le christianisme qui est aussi une autre religion. Il y a des croyants en Christ et les croyants en Papa Simon Kimbangu. Je pense que ma critique est qu'il y a Suzanne H. Ngaïté. Elle est encore vivante. Ingeta papa. Je pense que c'est 69 ans déjà. En revanche, ce renforcement sensible de l'influence de l'EGEXCA met dans l'embarras les réformistes. Donc, c'est-à-dire, tangu lingomba sikoye telemi makasi. Ba oyo nyonso babandaki ko bundisa sikoye likambo ya Papa Simon Kimbangu ba komi na difficulté makasi. Confusion ekoti. Ba mususu ba lingaki kozonga individuellement. C'est comme ça les chefs spirituels avec son église va co-organiser assemblée générale ya liboso na 61. Action de grâce lelo. Ingeta papa. Ne yangu wana na tangu wana assemblée générale. Mikolelekia wa papa lobi action de grâce. Papa sali eloko moko dans les églises du monde depuis l'histoire des églises. Na yebite bambuta batanga Bible baza soki mukonzi atikala kosala yango batu bazuba bitumu ya ndenge na ndenge mukonzi alobi batu nyonso bazonga sans exception. Pona nini batata na ba mama parce qu'il y a trop de discours tozoko landa surtout lelo avec les réseaux sociaux batu bakoloba makambu o ezangi tina kokende kofunda ntina niveau ya l'état ya pamba te tina likolo dire des bêtises pour dire que chez spirituel na bande konaye voilà ce qui s'arrange. Mais depuis 2001 papa mfumambanza atika biso ti lelo na lingomba oyo Papa Simon Kimbangu kianga nyazo tambusa to yoka na nuteke basali parti politique mais ba côté mususu
les ex-dissidents ne reçoivent leur carte de chrétien qu'à condition de se plier à l'autorité du chef spirituel et aux pratiques orthodoxes de l'église. Balobaki boye que dissident wana nyoso ototangi depuis 1921 ti na bangonga wana, seule condition bapesaki bango pour que bandi mabino natangi se plier sans condition à l'autorité du chef spirituel représentant légal. Soki oboyi kondima kozala sima papa ndenga yebisaki biso ake biso nyonso sima papa, sachez que okoyate, il n'y a pas de condition. Et puis ko respecter ba pratique, donc ndenge lingomba liturgie kimbangiste ezoko tambola mundele nde mutazo koma o bazo yoka ngai baza na livre bazoko tanga ngai te. Awa lobby en résumé, l'église institution pona nini alobaki église institution pona kolakisa ke batu mususu bazoko mibenga bakimbangiste. C'est vrai, mutako kolata bubu lokola papa Simon Kimbangu kimbangiste. Kasi l'église qui est reconnue, c'est l'église qui a une institution, c'est-à-dire qu'il y a un chef spirituel, qu'il y a des conseillers directs, et puis ndenge to landani na se. Ce qui ont moni différence, et ça église kimbangiste c'était. Se trouver dans l'obligation d'asseoir son pouvoir au moyen de compromis idéologiques à chaque étape de son développement. Ndenge papa azoko loba. Tangu lingomba evandi, papa diangenda avandi na ba papa, avandi na bambuta, ba tracer plan ya développement ya lingomba. Ndenge to moni, biso, nazalaki mwana mukeme, ba ndako ndamba ya mandalala kuna to banda kuvanda ndako nzamba mandalala na ba bambu ba papa basali plan ya développement pona nini ya lingomba lelo biloko nyonso totongiao na église institution. Balobia, l'essentiel demeure que le chef spirituel d'Yangienda jouit d'un pouvoir absolu au sein de l'EGEXCA en raison de l'assimilation entre Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Papa Yangienda balobi mundele azalaki na pouvoir absolu abaneko kabolangona mutute lokola lelo ndenge tozomona ba jeune surtout tokeba bambuta toyokia wake batangi bango peke bambuta ebelepe kasi surtout biso ba jeune parce que c'est nous l'avenir de l'église. Quelle est l'église que nous allons présenter demain? Il y a des réseaux sociaux, il y a des débats, il y a balabala, il y a des discussions. Oyo biso to golanda oyo papa Simon Kimbangu kiangani azo pesa biso loko la ligne de conduite. Soki yo landi mususu yeba kokobunga. Papa namukanda oyo bopesela kibiso nzela topona yango wana. Lelo papa lingomba na bino ezali ya kotelema mokili mobimba. Kasi mayema lekaki le 16 août 2001 papa mfuma mbanza batu ebele bakoloba ete papa mfuma mbanza lokola atikalaki kolakisa te ba papa lokola batikalaki kolakisa te mais papa mfuma mbanza toyebi biso nyonso kalotaki ndoto awo muto explica ndoto wana azali batu akala bayebi
ngana koluba bakombo na bango te. Papa mfuma mbanza loti ndoto alobi tomati na mutuka tozo kita kote a premier poste kuna. Mais papa mfuma mbanza amoni que batu mususu bazo mata na mutuka, batu mususu bazo ko kita po mutu moko azobwaka mbongo na balabala. Est-ce que yo oza na mutuka ozokende na papa mfuma mbanza ndenga tikaki to oza ya kokita? Soko oza ya kokita kamonoko papa bo simba biso Action de grâce au Gonienena. inget bo bate la lingomba papa botala susu simate po bino bozolo bake to bongwa na biso to bongwa ni papa bo sala na biso na tangu na tangu papa di ngenda akipaki lisusu te atamboli akei lingomba etelemi ba oyo basalaka mangomba tozomona ngo pe na balabala bakena bango na kimia oleke papa tozongelaka toujours makambo oyo na batoyo papa pasi tanko yoka makambo mususu biso tozaba livre oyo ezali papa luntadi la yemoko tango tozalaki kuna na payote bazalaki bango mibale mais a préféré alobi ke papa nakosolola na yo mais fona pona bambangi mibale bazala papa Mbenza azala pe papa Batandu ye comme représentant ya ville sainte bazala esika na kolobela makambo oyo parce que nazomona bino bana papa Mbenza bozali combien nga nalobi tozali 27 papa luntali la yebsinga bozali 27 menga na yebike bozali 26. Je vais vous expliquer tout cela comment est arrivé. Ngai nazoko milongola na ngai na kokende ya papa kisolokele a yebsinga bo na kokende papa kisolokele j'ai eu des problèmes. Wana papa luntadila. Pe na kokende na papa diangenda j'ai des problèmes aussi. Ngo fona lobango epa ya papa mfumwa mbanza yo mwana ozala témoin parce que yo mtozali ao papa Batandu ye témoin ya lingomba esika na kobimisela makambo nyonso wana asalaki mabeto malamu malamu ya lobi était banda 1959 c'est moi jusqu'aujourd'hui en 92 wana. Donc, ça tombe mois d'août. Parce que intronisation, il y a papa Mfuma Mbanza na Kinshasa, et ça a le 12 septembre. Le 12 septembre. Donc, avant, babi msa papa Mfuma Mbanza na lingomba, nde makambo wana elekaka parce que ya lobike na zana ba problème. Na batu mususu te lingomba kutu te bino bana wana papa luntadila yango alobi ete tikete na bimisa nyonso yo mwana ozala témoin papa Batandu pe azala témoin esika wana nde alakisila kinga livre wana papa luntadila koral ntamalutela manenge limbetu nkunga ona bajeno ye bokulimisa biso papa tozozwa ngonga mulai mais toza ko éclaircir likambo yango tozo éclaircir likambo yango. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes.
120 pour ce qu'il y a 6. Il y a 6 jours de travail, il y a 7 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 120 pour ce qu'il y a 7. 120 pour ce qu'il y a 7. Il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 120 pour ce qu'il y a 8. 120 pour ce qu'il y a 8. Il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 120 pour ce qu'il y a 9. 120 pour ce qu'il y a 9. Il y a 9 anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. 120 pour ce qu'il y a 10. 120 pour ce qu'il y a 10. Il y a 10 commandements de Dieu, il y a 9 temps de Georges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments,